kolala kolamukeza bitidi te nzambe azwa lokumu na ntongo na lelo ntango tozolamuka tozokumisa ye tozonetole mpo aza nzambe malamu ntongo nyonso tu esengeli tokumisa nzambe ntongo etana butu eyinda ye kembo na yo nzambe malamu e batunaka ngai wapi nzambe na yo e nazongisi na lolendo avandi na nkembo e kumama na yo e yawe kumama e yawe kumama e yawe kumama e yawe sulu yawe omokili batunaka yo wapi nzambe na yo na yanoli na lolendo nakomi koganga ye nzambe oyo apesa biso nyonso apesa biso sante ofele butu na moi tonetola ye kumama e yawe kumama e yawe kumama e yawe kumama nzambe na ngai kumama e yawe kumama nkolo na ngai o nzambe malamu e kumama nkolo na ngai na ntongo na lelo tokumisi nzambe tonetoli ye mpo kolala kolamukeza bitidi te soki tolamuki toza en bonne santé soki tolamuki tozonetola ye po aza nzambe malamu nzambe mobateli nzambe motomboli alors nzambe azwa lokumu vrai drapeau ya Congo yango oyo tu bomonaka wana drapeau ya bleu oyo wana boza nango eza drapeau ya occupation rwandaise drapeau ya solo yango soki nzambe lamusi yo anetoli yo asanzoli yo pesa ye mbote kumisa ye netola ye pesa ye merci po aza nzambe malamu na ntongo na lelo nzambe asali biso su grâce nzambe aza kolakisa biso monene na ye nzambe azolakisa biso bolingo na ye yango bien aimé tonetolaka ye tosanzolaka ye na ntongo na lelo nzambe atienga cœur lelo mercredi na partager sur omoni Sentinelle TV Sentinelle eza nani mutu oyo aza likolo azomona mosika azokebisa bato baa na se nzambe atie biso basentinelle tokebisa bato toeveye bato tolamusa bato balali pongi oyo akomona ke ngai na ntongo nayaka kosala baaventure na ngongo oyo oza kolala ngai na kati pongi nazofilme nazoteya soko omoni ke naosala baaventure likambo te mais soko omoni ke nayoki mongongo ya nzambe na posa na sauver 2-3 personnes zwa au sérieux tia en pratique makambo nazoloba parce que nzambe amalamu nzambe akutana na nga alingi ngai na memo na nzela na expérience naza nango na connaissance na nango pe na relation na nango na nzambe na ede yo okutana na nzambe alors Sentinelle TV bozolanda biso pe en direct ya Sauf 15 TV Sauf 15 TV Sauf 15 TV toyaka kokebisa toyaka kofongola bato miso soko omoni ke makambo toloba eza malamu landa biso eza malamu soko omoni ke toza baventurier zape na yo soko omoni ke makambo tozoloba eza na motuya landa okoperdre eloko moko te toza na 2 Pierre 2:1 balobi il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiquent de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent. Nous avons bien témoigné ici et qui menacent
ils trafiquent de vous en moyen de paroles trompeuses et que maintenant c'est la ruine depuis longtemps, la condamnation, et que maintenant c'est depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme des ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'y a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e et ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il les a condamnés à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies, aux impies à venir. Et s'il a délivré le juge l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalement mon âme et son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pillés et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Awa, ezali apôtre Pierre. Tous un petit déjeuner, kola mkiza petit déjeuner. Ma lili vome zali banda, menangongo to lamwika po to teya. Peto tindika mutu moko na okota na révélation awa. Awa Pierre mutu azokoma. Pierre aza n'importe qui te, Pierre aza mutu aza ovanda na Jésus. Jésus ayaki na sa mokili atika ovanda na asombaki lopango te, asombaki ndako te, aza kovanda pa ba Pierre. Et Pierre awanganaki Yesu. Yesu ebisaki ke avant bakanga ye Pierre awangane 3 fois. Mais Pierre sikoyo opatikalaki l'église comme le premier pape, comme le premier responsable de l'église. Azolo baboyi, il y a eu de faux prophètes, donc nakala, marama faux prophètes, faux pasteurs, faux évangélistes, bandi le loté. Avant Yesoya bazalaka. Les Yesoya bazali ba pharisiens na ba sadducéens, oyo kaka Yesu zako ndongana na bango, Yesu azwa même kanda beta bango fimbu. Yesu abenga bango race de vipères, Yesu aloba makambo makasi likolo na bango parce que bazaki ba faux ba pasteur. Ya momonaka proverbe le rayaka asataka mingi na ba faux ba pasteur ko dévoiler misala na bango parce que ça attitude à Jésus. Et awa Pierre azoloba lokola tozalaki na ba faux pasteur na ba faux prophète na tango ya liboso mikoleko ya ko na ba kozala kaka do tango azoloba yango. Alors, baza ba faux prophète, baza ba faux pasteur, bako s'introduire, bako introduire ba secte pernicieuse. Secte pernicieuse, le lobe église belé, l'œil de l'éternel, l'itoy de l'éternel, manzaka de l'éternel, miss de l'éternel, oh, armée des ténèbres, oh, boyna boy, ba kombo boyebi, oh, mystère à puissance, oh, boyna boy. Nyonso wana eza ba secte. Secte ezali nini? Secte ezali esiko bato bazo sangana. Au lieu église wana ezala christocentrique. Christocentrique la si Jésus-Christ fois dans la centre les camions. Soki balongoli Yesu. Batie pasteur, batie moi sa pasteur, batie be fige mon ngande naza côté na simeza drapeau à Congo. Bango komona photo na munene. Bango komona photo ya Pierre, bango komona photo ya Jean, bango komona photo ya Yesu ya Marie oyo batika ba photo te. Ba misusu kisi, nkodia, mai, mafuta, tout et comme déjà secte. Et si ko ba bengani Yesu, mutu avandi, ya komi pasteur, avant son mandat, ye, avant olamba fo ye, avant bota fo pese na permission pa na ye, maramunyo soto yoko ko eke pa na ye, comme le kola nzambe. Alobi ba koya na ba secte. Batebele lelo ba kenaka ba église,
bapesa ngo kombo botiliza pe Bible, mais en réalité eza une église vivante te, mais eza secte. Bokabwana na nzambe kala pe nzambe ayebi bino te, même oteyi wana nzambe ayebi ete bosangana bovandaka omona na kati ya groupe bato babongwanaka te, bakontinua oke église elateli mabe bizaleli mabe. Fongola Facebook na bango otala biloko bazo partager, otala masolo bazo beta, vanda pembe na yo na portable makamni ya lobaka, makamni ya salaka omona ke abongwa mate, mais chaque jour ke na l'église. Alors batande ngwana soko yisi bango bazana ere ba yini yo basalelo likopa, basali lo propagande po bato ba yina yo po yo za na bango te. Alors Pierre azolo bake bango batuana oyo zana tanga bien. Alobi batebele ba kolanda bango bakoboya voix ya vérité ba okene na calmonie ba va calmonie à cause de cupidité. Et là ba liboso poye ba kozana place à secte to passe à faux pasteur to faux prophète. Cupidité za molimo na mbongo na lokoso ya mbongo. Basenga mbongo awa tuza contre te nga na senga mbongo pona musala nzambe. Eza biblique musala nzambe senga mbongo. Mais faut senga mbongo po na musala nzambe. Et puis oko bando senga mbongo te du premier au 30 sans rendre compte. Bango basenga mbongo to somba sal ba to somba jamais sol, to somba ba instrument ba to somba ngote, to sa basenga mbongo. Makamno sotu mbongo avant beaucoup tana mbongo, il faut somba ba comme l'hôpital, sombi ordonnance, au pesi mbongo ya dîme, au pesi mbongo ya offrande, au pesi mbongo ya ko gagner appointment na français, comment on dit ça, rendez-vous. Donc nous sommes passés par mbongo. Soit ina ndako na yo avant ya ko bondela pono mbongo. Soko yo kukuta na mbongo cupidité. Donc ils secte. N'était pas ba yoko, ba wale sa ba tona surtout ba faux ba prophète, ba faux ba pasteur boyebi ba. Alors balobi susu ba Job Lendokiski ba tona surtout boyebi ba. Alors balobi susu awa car cupidité, il trafique de vous au moyen de paroles trompeuses. Barosala trafic na bino na paroles trompeuses. Pasteur alobara bien, a fongola la Bible était mais a comment ko betane ma solo, kotani sabino ndenge ni ko créer batimo ba pesa ba témoignage to pesa limbongo to pa moi mi na laza awa bat bazora ba miracle la prière ata mon côté a roleka na témoigner nazaki maladi mutu na nzambe proverbe 30 abondele pona nga na biki nga na lexara mutu oyo ayebaki Yesu te ayambi Yesu grand miracle ya mwana malade ke en hôpital au moins ba minganga ba bikisa ba malade ko la musaba kufi naza contre ba miracle te bato batambola nanga na ba ministère na ba mona o nzamba sala pona nga mais na lingi ko s'afficher lokola ba pharisien te ba ko tindika même bato ba témoigner à lokuta. Alors alobi ke ba ko la bino na ba tromperie ya maloba ako ko zwa bato na kati église wana ba pesa ka témoignage ba ya opesa ba dima lokuta nzo eza ekiri na bango pobino ba yuma bolanda bo ke de pesa mbo. Alobi susu boye et que la menace depuis longtemps, la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Bazali menacé na condamnation depuis kala. Condamnation zali. Condamnation zali okoki ko pesa témoignage à lokuta na kombo ya nzambe te. Okoki ko kosa na kombo ya nzambe te. Okolinga nzambe, okolinga prochain na il y a 10 commandements. Soko buki mibeko wana okomi condamné déjà à toza vivant. Ata ba commissaire archibishop, ba commissaire pape, vice pape. Mais on a déjà condamné na bato bazolanda. Alors alobi car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes du ténèbre. Azongeli bino ne bandela mokili. Que ba ange déchu, ba ange aliboso ba tomboka
nzambe alimisa bango te mais a précipita bango na bim alobi lisusu pe atiki bango kuna pona jugement soki a épargnaki ancien monde te ake na Genèse 8 oyo ezobeta 6 na 8 ezobeta biso lisolo ya Noé ndenge nini abomaki mokili na mai ndenge nini Noé azalaki protégé alobi lisusu ke ndenge nini aboma Sodome et Gomorre pe aprotéja Lot. Donc nzambe aprotégeaka toujours ba juste et alobi lisusu boye car c'est juste qui habitait au milieu de tourmenter journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Nzamba boma Sodome et Gomorre likolo ya masumu bazali kosala pe le juste Lot o azaki kuna azaki tourmenté likolo ya masumu likolo ya comportement likolo ya bizaleli ya ba contemporain na ye okoki koloba te oza mwana na nzambe okoki komibenga te oza mosali na nzambe okoki koloba te kosalelaka nzambe me pembeni na gauche na droite omoni bato bazovivre na débauche yo okangi munoko omoni bato bazovivre na débauche ezosala opasi te mwana na nzambe ya solo asipotaka masumu te mwana na nzambe ya solo akangaka motema te soki amoni na gauche na droite bato bazosumuka aza na biloko mibale akoyebisa bango akebisi bango pe akotia mabolongo na se akomi kolela mpo na bango mais comment lelo na 21e siècle elateli kaka ya papa nga deja nde na boye mwasi aza manzaka milai nakoka apusa pembeni na nga te mwasi aza na basuki oyo ba faux cheveux nakoka te nakorespecte yo tokokutana na école tokokutana na nzela okoki koya meme na église place na sambela nakorespecte yo me nakokima yo nakote yo sango malamu soko oyokinga malamu soko oyokinga te oke na yo yango omonaka nga bato ebele bayaka bazokima likolo balobi naza dur balobi na lelo lobi nakendeki kokata suki na salon edo na Manchester le seul salon ekata nga suki bolimisanga bato baye kotonda nga babi mais pasta ozoseka oza bien oye ozolia nakendo kuta bango bazolia mapa bayebisanga pasta lipa yango oyo lipa basombaki wana edo asombaki mapa na bakoka pasta lipa pe yango to etu na kati pe lipa na le na bango mutu moko yanobi pasta yo ozaka boy ozaka simple to etu ozaka na batu me batu babi ozaka teti ozaka compliqué batu bakimako bona boy edo alobi non pasteur Salomon aza compliqué te pasteur Salomon nde alingaka buzoba te e nayebisi bango abemoi nga nde na abo soko osala masumu oza moto ya débauche napekisi yo napesi yo konsoki te soki tokutana na biso ndeko soko omoni nga kopesa nga mbote te kopusanga mpe pembeni na nga te eza biblique bible elobi topesa bato na lisumu mbote te bazala meme pembeni na biso te tolia mpe na bango te nga nasalaka hypocrisie te soko oyo na église ozolata mabe nakopesa yo conseil ya biso mbale nakutana na obi na église il faut lata kitoko koya te nzoto no libanda malibumu libanda boye na boye maquillage lokola soki Jezabel tout soko yoki te na biso ndeko oyaka sute puisque nga susi na ngai yali bato babongwana tokutana na lola na posa bato ebele te bakotona na l'église po tokende na life nga nzambe apesi nga mission kotisa bato na lola yango moni ngai bato ebele monde entier lelo bakomolanda nga po bacomprendre ke non mutu aza sérieux e ndenge nazoloba ndenge na ala so oye pembeni na nga bato batanga na nga bazali bato basambele pa na nga bazali bato sala na bango bazali bakoyebisa yo ke proverbe 33 azaka rancunier te nde alingaka buzoba te nga nakoki kosipote te olobi oza chrétienne oyebi nzambe yo mwasi oyo manzaka tala milai ti yango ozali girafo oza ngando bien nini nga nakondima te koza chrétienne oye l'église tolo libanda nzoto no sous-vêtement libanda olobi ozosamba non nga nakondima te ke yo olobi oza chrétienne oye l'église pantalon ekanga yo ndenge wana na batalon milai olobi ozosamba non ozosala baventure naoyebi so mokutana na nzambe te ata opesaka 10 na yo a combien nakovandi so na biso ndeko na nga bonzambe ezali lola na lifelo comportement na yo eza bonzambe nakoreve so na église te nakobengi so na bureau
tovandi to solo na yebisio soko changer te na yebisio ko yala soute naza na posa te bato ba yebele na posa ne bato ba kende lo lebele po na rien à prouver na sala ba croisade na Brazzaville na sala ba croisade na Kinshasa naza moko ya bato ba sala ba premier croisade na Masina o bakaba mbongo o basala misala ebele bato Masina ba yebi je n'ai rien à prouver. Eza na Londres, na Manchester, je n'ai rien à prouver. Na Suisse, na sala ba tourner Belgique, Anvers, kokelote à Sao Malam, na Germany, je n'ai rien à prouver. Ce qui lelo bat ba yemi balemi sa tokumi sinzam. D'ailleurs, na zana bandimi ebele na net. Ebele na monde entier o ba kwaya nanga, o ba landaka nga, o ba pesa ka 10 000 francs na bango, o ba soutenir na musala. Et puis o ba benga nga pasteur na bango. Naza moko ba pasteur on a expérimenté côté na internet ndenge ba pasteur américain lelo ba plus grand pasteur américain mingi peut-être baza sur l'église te baza na internet ba comment ça ba journée ba louer salle à sali croisade à zongi na ndam tout expérimenté. Alors ndeko nanga na ko ndimate ke yo za mo Kristo ovandi pembe na yo omoni atmosphère eza bien te omoni atmosphère masumu bato bazo ke l'église bazo bongo mate bato bazo ke l'église aza moyembi azo bota azo saki ndumba ko bimana bato nyonso tu bayemba na bango yo benga pasteur wana za pasteur o benga moyembi wana za moyembi yango mona nga bato belé soki Nathalie bango babengi pasteur Nathalie na ebise ko kuta même na nzambete parce que lelo komi omona baluba babimisi ya bango ba pasteur baluba bangala babimisi ya bango ba pasteur bangala bazombo babimisi ya bango ba pasteur bazombo ba Congo babimisi ya bango ba pasteur ba Congo ba français babimisi ya bango ba pasteur ba français nzambe te mutabengi bino nzambe te mutabimisi bino ba vie na bino bato bazotia bino ba pasteur boko samba boke na lifelo parce que bobimi na libanda liloba nzambe nzamba lobi ete a épargné qui monde à kalaté a épargné qui ba ange te ba faux prophète ba ye yom tozo landa bango yom tozo pesa bango mbongo yom to na église na bango okokende na lifelo soko yambi Yesu nzamba lobaka soko yambi Yesu akotali sonzela soko yambi Yesu akoguide yo et puis bolim sanga n'expérience naza nango ba pasteur abangala mingi ba aventurier bolim sanga ba pasteur mingi na kutana bango surtout ba mongo ba aventurier na ba aventurier soko sambelaka na esika un pasteur Équateur moto Équateur a pasteur na yo faut tout na nzambe deux fois guider yo et ça passe na bato basambela ba église ba pasteur ba mongo bakota lola ba pasteur ya ba ndundu ba aventurier ba ali ya ba luba ba aventurier ba ali ya ba européen ba aventurier ba ali mais ya ba mongo baza ba spécialiste ba aventurier mingi ya ba église ça dirigé par ba mongo bangala et ça ba église te et ça ba aventurier oh na zo sabino vraiment et outi na motema nanga avec conviction nzambe na sabino solo et makambo na oloba mukolo to okutanaka na jugement nzamba ko sabino mosali nanga alobaki yango so yoyokani parce que ba aventure o ba pasteur ba mongo ba sa banda Kinshasa ba menyo tina poto o fongola munoko o yeba place o tiango te mais lelo ba bible lobi ba ko entraîner ba foule nga problème na nga yali ko entraîner foule ya na problème te o terre bango nini pe combien ba ko ta lola et tant que motei faut tout na ba bato ba yebele ba ye 5 000 10 000 bona 10 000 5 000 combien ba ko ta lola parce que nzambe alobi toko rendre compte na monimi moko na moko o yatinda biso yaonga monimi nyonso tu o ayepa nanga o alanda nga na internet to ayanga na ba kilt nanga un peu partout na tambola na te yake vérité po mukolo oyo tokuta na lola naza na problème te aloba te ke nzambe pasteur opesa nga ateyaki nga ngote na terre repentance na terre bolingo nga moko naza moko ba donateur na idara ba orphelin na ba veuve na opprimé parce que la vraie foi consiste à aimer les orphelins, à les aider. C'est ça la vraie religion. Jacques Moutazol Bango, le frère de Christ. Oh, ngana sambelaka, ngana lobaka lang, ngana mona ba vision, o kabela ba bolate, o soutenara ba orphelin te, ba mama ba veuve ba liata lipanote ngombo ngonote, o sambela place. Même les autres gananzela mundele omoni azo se mbongo lobi yekuta botama awa mukolo mboka ngai no pesa yi